Bonjour, mbote na bino surtout bandeko, escani surtout bozali, ezanga sur na bino Sandra Mouchali, na ministère ya libération intellectuelle, na mukula lelo toko décoder na masolo ya mitema mabe. Biso ba Congolais tolinga koloba ngo mingi que mutu aza mutema mabe, songolo aza mutema mabe, elingi koloba nini kozala mutema mabe. Donc lelo na ministère de la libération toujours décoder ngo très bien kitoko et puis toko expliquer eloko dini sala que mutu azala mutema mabe ndenge toloba. Et puis eloko ndenge nini mutu akoki kosala pona atika kozala mutema mabe. Donc yango masolo to yeli bino lelo na ministère de la libération intellectuelle. Ezanga Sandra Mouchali. Bon, tant que l'obara que mutu azali mutema mabe, littéralement elingi koloba te que mutema ya mutu ezali mabe. Parce que na mukili oyo ata mutu moko te akotelema atambola na nzela soki mutema na ye eza na mabe. Ou bien za na malade, ou bien eza bien te akopasuka, ou bien nini te. Mutu ata moko te. Biso surtout na mukili oyo ndenge toza boye, tozali na mitema oyo ezali en bonne santé, ezo sala bien, eza bien, tozo tambola et tout. Donc, tolobaka mutu aza mutema mabe, eza parce que tout le monde a ba action, ba acte wana ya mutu asalaka ezalaka ya mabe. Donc, lelo yango tolingi siko to luka. Pourquoi mutu asalaka ou bien aponaka ba acte o ezalaka mabe? Pourquoi ba action ya mutu? Nous tout ce qui a zui asali eloko boye, ezali ya mabe, asali eloko boye eza mabe, eza mabe et puis lelo ou bien batu babanda ko benga ye mutu azaka mabe, azala mutema mabe. OK. Lelo on a ngaki na expliquer bino bandeko ezali na mukili oyo ndenge tozali makambo nyonso tout osalaka na vie oyo na mutema na biso eya na mutu na biso eyaka eyaka lokola pensée, ezalaka pensée en fait. Donc eza ba pensée eyaka na mutu na biso. Ba pensée wana ezalaka mibale. Moko ezalaka négative, mususu ezalaka ya positive. Donc sikoyo soki mutu azui pensée na mutu na ye akopona par rapport ya ndenge akola na vie. Soki mutu wana akola mingi na milieu oyo ezali milieu ya mabe ya négative, pona ye soki pensée négative eyeli akotrouva ngoza normal et akoagir par rapport ya pensée wana. Sikoyo pensée positive mutu oyo tango akozwa pensée positive soki agir nango veut dire mutu wana akola na ye ou bien ayebi kopona pensée. Ayebi que oyo ezali pensée positive, oyo ezali pensée négative et puis ayebi pourquoi il faut apona pensée positive et puis et pensée positive et kosala nini pona vie na ye. Donc lelo bandeko ndenge na ye liboso na bino lelo elingi eza pona ko tosolola. Raison de tosolola lelo ezali parce que mutu na mutu ndenge azali individu. Biso ndenge toza boye tozali na toza na pouvoir wana te ya ko juger batu. Ata soki to jugera batu, to fingaka batu, to salaka batu mabe parce que tozo mona ke makambo bazo sala ezali mabe, dango faut sala bango pe mabe. Te. Na mukili oyo il faut komiyeba. Et c'est très important komiyeba. Soki omiyebi oko yeba muninga bien. Oko comprendre muninga. Oko comprendre pourquoi muninga azo sala makambo oyo azo sala. Ezala ya bien, ezala ya mabe. Et ce qu'on comprendre ngo jamais oko juger mutu ou bien oko sala ye mabe parce que asali ba acte moko ya mabe. Siko ndenge nini ako komiyeba. Pona komiyeba, il faut nano kokota na yo moko en tant que mutu ko réfléchir. Pourquoi yo mutu osala makambo oyo osala na vie ya tous les jours. Soko za mutu omiyebi ke ozali na milieu moko eza bien, oza mutu priaka, oza mutu comprena vie, oza mutu osala makambo surtout eza bien, bato baza autour na yo bayebi ke oza mutu ya bien, osala makambo ya bien, il faut siko koloba que non, kozala kofanda wana ko réfléchir, ko penser koloba que non ngai nde naza boye na osala makambo ya bien peut-être
nazalaki na milieu ya bien ntango na banda kokola bandeko na nga ou bien baparent na nga balakisaki nga ke A ezali boye, B eza boye, eloko ya bien ezali boye, eloko ya mabe eza boye. Soki omi comprendre yango mpona yo moko, oko comprendre pe mpona moninga. Soki lelo okutani na moninga oyo asalaka makambo ya mabe, donc ba décision azwaka toujours ya mabe, oko comprendre bake mutu oyo azosala yango par rapport ya oyo ayebi eza bien mpona ye. Donc ezali musala na yo te ya kojuge ye, musala na yo te ya kofinga ye, musala na yo te ya kobwakela ye mabanga te. Soki totali na Bible, parce que na ministère de la libération tolinga mingi ko pesa moi ba histoire tant tozo partager boye tozo pesa pe moi ba histoire ya Bible juste pona ezala que vous comprendre. Na Bible ezana histoire moko esika Jésus ayebisaki bato oyo balingai baboma kobwakela mabanga mwasi moko boye. Jésus parce que moi ça mosalaki makambo mabe, ezalaki choix ya mabe, ezalaki penser ya mabe, muteyelaki asali yango. Siko bato oyo bamoni que non asalaki meloko ya mabe mbala moko balingi ba juger, ba jugeaki déjà parce que bazalaki déjà prêt ya ko bwakela ye mabanga. Donc ko boma yo bien osala ye mabe. Siko Jésus ayebisi bango bomitala nanu bino tu bomitala bino tu mutu na mutu amitala. Donc Jésus asengaki mutu na mutu akota nanu na ye moko pona amitala ayeba soki ye azali pur, soki ye asala nanu eloko mabe te. Donc bato wana siko tango batali basali ndenge wana batali bamoni surtout bamoni que bango tu surtout basala eloko mabe mbala moko mabanga yango moko bandi kukwela pouf ba disparaître bango baki batiki mwasi wana. Donc lelo na ministère de la libération intellectuelle na lingi juste na esenga bino baninga kaka ndenge wana lelo tozala lokola bato wana to bikota na biso moko totala ki toza parfaite et to bana ko juger bato te. Toza awa biso toza na Facebook totala ndenge biso ba congolais tozala ka vraiment na rapidité wana ya ko sauter na makambo oyo eza bien te. Soki mutazala ki mabe et comme na Facebook okomona tala ba vue ebele banisu to balingi batala bato surtout babandi ko contribuer bakozwa oya kozwa partie ya A oya kozwa partie ya B sans même ko comprendre eloko nini esali mpona situation wana ezala ndenge wana. Donc mona pe na ba Facebook kaka oyo ndenge mutu peut-être asalaki choix ya mabe par rapport ya pensée na ye o babomi o basali ye mabe. Pourquoi ba congolais na ba congolaises? Donc lelo na ministère de la libération naza awa pona kosola na bino bandeko totika to se rappeler na histoire wana ya Bible. Tozola bato liboso te ya kosotele makambo o to moni ke non o to bandi ko finga o to bandi ko crucifier baninga parce que salaki eloko boye. To mi kota na ka total mais pourquoi yo ozali boye? Soko za mutu a bien, pourquoi oza mutu a bien? Soko za mutu a mabe, pourquoi oza mutu a mabe? Mabe par rapport ya ndenge bato balobaka soko mo oyebi ke esta communauté ozali bato bakanza ko za mutu a mabe. Pourquoi oza ndenge wana? Ndenge nini ko osala pona ko changer? Donc na lobaki que non, mutu surtout azala na makambo mabe asalaka ba apona ba acte mabe par rapport ya pensée ya positive na négative. Mutu apona rango par rapport apona soit azwa ya positive ou bien ya négative par rapport ya eloko ayebi na vie na ye. Donc à partir ya wana sikoyo bato surtout na mokili ndenge bazalaka na ba pensée ya positive na négative toza biso surtout na mokili il faut sikoyo toyeba ndenge nini ya kofanda na bandeko nyonso tu oyo tozokutana bango tous les jours. Soko yebi ke mutu azawana soko miyebi yo moko koza wana za mutu mabe o pa mutu mabe mosala ba action mabe fanda na mesika moko mekana no kosola na yo moko. Pourquoi opona ba action mabe? Pourquoi souvent ba penser mabe yela kayo? Okomona ke peut-être ça par rapport ya estika okola, peut-être ça eza esika ba camarade okuta na bango na vie oyo ba salaki o bandaka okanisa makambo bo banosala makambo ndingwana. Peut-être loko moko komela yo na vie oyo esala que non échanger ba penser na yo, échanger mentalité na yo komi ko réfléchir na ndenge mususu. Sœur na frère na fanda
yeba pourquoi ozwaka ba action ya ndenge wana oyo esepisaka bato te. Eza ko juge yo te, eza ko bwaka mabanga te, ko bwaka mabanga na ndenge ya ko crucifier, non. Ezali na ndenge que soki biso nyonso toye tomiyebi na kati na biso toza ndenge nini tokoyeba ndenge nini ya kofanda na bato. Parce que lelo soki oyebi te kosala makambo mabe, peut-être mutu basi bayebisa yo ke osalaka makambo oyo eza bien te, mais yo moko ozwa nanu décision wana te mpona ochanger okochangeaka te. Mutu ata moko te akoki kochanger sans ke euta na ye moko. Ata bato soki baza 1000 baza ndenge nini baforce mutu mpona changer akochanger te. Il faut désir wana euta na mutu. Donc yango lelo tozosenga bino na ministère de la libération bozala. Soki mutu ata moko na famille na yo ata wapi asia yepa na abi que non eloko bozala keza mabe mi kotela na kati yeba. Est-ce que loko anisala rama aussi osalango oui. Est-ce que c'est pelisa ki bato te ndenge nini okoki ko changer. Parce que soko changer lelo okokoka ko changer ko aider muninga pe soko zo na ko aider muninga na ndenge nini. Soki muninga asali loko mabe okoloba azwi asali acte wana par rapport ya ndenge ni makambo ya yebi na pensée ndenge eyelaki na mutu et puis aponi pensée ou amonaki ke ezalaki bien pona ye. C'est ça bandeko tozala bien tolingana na communauté parce que na communauté na biso toza bato ebele ezala na Canada, ezala na Europe, ezala na Congo, ezala na Asie, ezala partout mais toza unité. Pourquoi? Parce que tolingi ko benga bato mitema mabe sans même komita la biso moko. Et tu comprendras tate mutu pourquoi azwaka ba acte wana, pourquoi asalaka ba action wana. Et puis tomita la rata na biso moko te, pourquoi toza boy, pourquoi kutu tozo benga mutu wana mutema mabe. Donc lelo soki omitali omi comprendre omoni ke yo ozali bien mais kako ide muninga na ko comprendre ye soki asali loko mabe soit tu peux approcher bi ande eloko sala ki vraiment SCP ça qui ngate ou bien ezabé te ta bien te kuna yo moko ce qui mutu ana talio ayoki bien amoni ko za na raison na ye moko à partir ya ye moko akozo siko désir wana na effort ya ko changer il faut changer ye pe na tourner a ko aider muninga à changer ko za ndenge wana et puis bato ebele ba ko za bien na communauté tokozala biso surtout bien na esengo to bando benga na bato ba kombote parce que ko finga na communauté eleki ko sala mabe na communauté eleki lelo message nangai na ministère de la libération intellectuelle ezalaki juste mutema mabe. Pourquoi muto sala mutema mabe eza ba pensée oyaka na mutu. Donc, mutema mabe d'abord ezali ba acte oyo mutu asalaka. Yo ezala ya bien te. Te biso to konto benga ngona communauté o mutu aza mutema mabe. Asala makambo mabe. Siko lelo to linga juste pour expliquer que mutu ana sala makambo wana par rapport ya ba pensée oyo azwaka. Ba pensée azwaka mutu surtout azwaka na ba pensée mibale, ya positif ya négatif. Mutu na mutu ako sala la pensée wana par rapport na eloko ayebi. Soki akola na milieu ya positif ya makambo ya bien, pensée positive soki ye eza eloko aliboso akoyamba et puis akosukende nango. Mutu akola na ba situation ebele ya mabe ya pasi ya négative, soki pensée ya négative ye akosotele yango akoyambango parce que eza eloko azo reconnaître que eza eloko ayebi. Donc yango baninga totika ko juger batu, totika ko bwakela batu mabanga, totika ko crucifier batu tolingana. Lelo pona Congo ekende liboso, pona Congo échanger, toki ko bano mona biloko ezo changer par-ci par-là. Mais loko ya très important pona échanger ezali biso batu. Biso ndu to sala ke Congo et continuer. Soki biso batu to bandi ko comprendre makambo mususu na vie. Comme comprendre en tant que moto, omi yebi yomoko et puis yebi muninga oyebi kosala bien et puis oyebi kozala na batu mususu Congo et kozala bien et kokoma mboka moko et kozala vraiment batu balingani batu baso travailler ensemble pour na bien ya batu mususu na mboka. Ezanga sort na bino Sandra Mouchali na ministère de la libération intellectuelle. Kozala bien
vous passez un week-end qui top. Merci et au revoir.